Ce dimanche 17 mars, les Kimbongistes du monde entier ont célébré le 27e anniversaire de la disparition physique de Papa Charles Daniel Kisolo Kelelukelo. Le Congo-Brazzaville n'est pas resté en marge de cette célébration. À cette occasion, un grand culte est organisé au centre d'accueil des Plateaux des 15 ans. La prédication du jour est tirée dans les livres de Psaume 115, 1, verset 1 à 3, Deutéronome 5, verset 1 à 21, Osée 5, verset 15, Amos 8, verset 11 à 12. Ici, la révérende Kala Francine est revenue sur l'existence de Papa Kisolo Kele et sa mort. Bisonyo Sotoyebi Mokolo Moye, le 17 mars 1992, le 17 mars 2019, 27 ans où Tata Nabiso, Dieu le Père, Nzambe Nabiso, Akenaki Kofanda na Kitinaye na Bokonzi. Papa Joseph Diangenda Kiangani, comme d'habitude, a appelé les Kimbongis à regagner leur place au sein de l'église, mais surtout de se donner aux travaux de l'église, notamment les travaux de nos paroisses respectives. Et là, c'est que Nzambe azali pauvreté. Tala banda toyaki, tozomona ndako ezotambola te, tozoyeba te. Tozana ba paroisse ya ndenge na ndenge, misala ezebele. Mokolo wana tokendeki na Zande, balakisi biso temple. Mosala ezali nango mingi penza te, mais bandimi kuna bazali te. Nyonso wana ezosenga bolingo. Tokendeki kotetela ngai, toyei kotambola. Tomoni ndako Nzambe eza kuna, makambo ebele pezangi kuna na kati, ezosenga ke tosala. C'est le traditionnel défilé qui a clôturé ce culte.